Bonjour, bonsoir, j'espère que vous avez ébélé dans le moment où vous avez la solo il y a vérité, na ba analyse pour ça concernant les musiciens congolais na biso de to beta na masolo na bango pona bosa na te poto banda émission na biso na pesa ka mbote na ba union surtout vraiment basumaka seka DTV Cédric Kandeyo Brenda Bafo pourquoi pas na Elite Tambo avec grand cameraman Bisape Atalo na moment où tozana invité na biso au beaucoup découvrir nanga na bino na plateau na biso nini oye alina loba na minute oyo j'espère beaucoup yokaye bofunga na matoi bopesa étant vraiment azana besoin asala ba analyse oyo ba musicien na biso o tozana ba na kati ya Congo Kinshasa RDC tozana invité na biso tozo la Sabinoye azana loboko na biso ya droite. Bonjour papa Dani. Bonjour de Bolama Seka. Bonne santé. Ouais, santé ça peut faire non plus santé ça qui mieux vraiment. Ouais, on a biso déjà bon nié santé par union ça normal qui mieux. Papa Dani kozalana toujours dans la plateau là-bas. Tout ça là ba analyse concernant les musiciens congolais na biso mais nous avons besoin avant de développer ma solo mususu boni ba période du oyo monité boni confinement est-ce que ça va presque aux autres? Oui, ça va ça non regarder dans tout le baga non ngula nzambe ça va ça non ba période de que nous échauffa ba tele biso yo ibika ba saye même boulot à protéger biso et on tout côté un peu sous moment où vraiment qui toko vraiment. Merci à toi, Molo qui déjà, je vois quand vous m'avez je vois mon à ça, la grâce toujours tous à la souffle de vie, oyo, bozo mon abisoli, bozo mon abino. Nekonanga Dani, na yambio lelo na kati ya plateau nanga, to meka usolo la moi muke concernant musicien na biso ko balobela ko ba film na balobi ya beta ka musique ya coupé décalé, ba beta la musique ya matanga. Robin Mundibu oh lelo abana koboela venaye grand prêtre naye président naye Ferregola mais lelo yo to moni Robin Mundibu wana aboya Ferregola mais Robin Mundibu lelo aseni grand frère naye pardon par rapport à la union surtout à l'obali colonel yo en tant que mutu ko ya sala ba analyse concernant ba musicien congolais na biso pour yo pardon à Robino ils en est fait ils en pardon moi ya bichoni. Ouais, merci de Koseka la parole pour Koseka et là quand on loba à propos ya Robino Mundibu oui aza artiste musicien ou tout ça il faut le temps na biso à propos ya Robino Mundibu surtout me pour ça la moi analyse à propos ya Robino Mundibu oui aza musicien oyo akokisi 18 millions na yo 19 millions na eza un problème te problème oyo ezali sikoyo okeza keno komanke bato musique na biso eza problème ya komanke bato te comprendre yaka asalela biso eloko malamu tokobina tokosepela asalela biso banzembo oyo ebika moya kutokotanga batita banzembo wana te ebeta oui tobetela ye bravo artiste comprendre bino mundi oui félicitations les cas la télé le bon makambo kende aza bona na clip na nga boy na studio na osala boy parce que nzembo na nga ebima et si ko bando leka ke o bando lobo ba importe quoi moni ya liboso eto loba ke no Robino batinda ngai pa moto bato baloba te ke no te batinda ba Robino te alors tout va liboso ya mankaka Ferregola alobani ke na zaka na souci Ferregola atanga ta kombo na ngai elinga ko bakisela ngai ba makambo alors Ferregola na émission ya Willy Kayembe atanga par rapport à musicien oyo atanga ngai pe na kati mais alors après regarde-moi Robin aleki kaka ye moko loba Ferregola nde alobaki kaka keno bato bakobela moto bona yebi te soki ayokaki lisusu Ferregola atangaki kombo na ye atanga ba musicien atangaki kombo na ye bona yebi tala moki mbala moko akomi kofinga abi keno na ye komanke veut dire que Robino a lancé les bénéfices, a lancé le défi à manquer bateau, na ye ko manquer. Est-ce que musique la biche ça a besoin? Tout ça a besoin que bateau va nous manquer. Non, vous allez vous mettre clair na télé, na ye ko manquer bateau, yo ko manquer nani. Faut que tu la peine mon ton ko manquer. Ferregola, à sa génération mort on a yoté. Ferregola na éviter so ba kuta dia na Robino na limité.
ya popo ke obi ke no koyo kozongisa bato na nzela ndeti Robino okoyo kozongisa nani na nzela Robino soka ke obeta Zénith Bercy oui eza grâce à Fally tu es bien bon abeta combien de minutes tu abeta combien de minutes et obi ke no na beti Bercy combien de minutes abeti alors que na 18 millions to boite 18 millions au sali 18 millions baning après confinement to monique bina filé abeti concert fabrication alors que beta concert inonce bikolo ba kopite ba mise no so beta yesu ko mutasala 18 millions azawapi classe ni abeti biso sinon peso totali bien le concernant problème ya Robinho Mundibu na grand frère naye Renani Ferregola le peso bomoni ba mafusu ko sala na confirme na biso Fally na de wa biso Charles Prince ezaka à pourquoi ba analyse de sala tant que journaliste mais le bomoni de la Fally a porté plainte et puis na minute pour Charles là il faut caminer na kata ndako na est-ce que wa voix c'est ça tout ça donc ça analyse concernant la mission congolaise na biso est-ce que bisika ba vendre la wana ba sepela na ba analyse na bino ndeko dévoilaka ba secret na ba mo temps sou oye alingi yo o bimisa mote mais yo bimisa osko yebisa à propos ya confrère wana Charles Prince le prince de la SAD ndenge bakani de Fally a fouillé tout est parce que Fally a fouillé par rapport à quoi par rapport à l'analyse n'est ça tout par rapport que non à crédit Fally tout analyse la vérité mon beaucoup Fally il qui était et na écran il y a eu un numéro d'écran et ça par rapport à au moins le monde on pas mon musique n'a biso to ba to ça a besoin avec nous pour que et bien hypocrisie to ça a besoin alors que non toujours lire toujours fou so total na côté tout à l'heure, côté, il y a Fally pour handicap. Azabana partenaire, ou bien partenaire qui n'ont pas partenaire. Au bandicap, pendant la TV, va déborder ma mot. Vous comprenez? Le monde a pendant qu'il y a un gamme va faire le bateau qui parle à Bangote. Au moins, pendant que vous sentez pendant qu'il y a un journaliste à l'équipe, pendant que vous avez un moutou, pendant que vous avez un artiste, pendant que vous avez un mot, et ça normal, autant pendant que nous, on a Fally, la Fally, autant pendant que vous avez papa, mais on n'a jamais offert un bon à ça parce que tout la makambo les amango makambo etina mais makambo Fally pour ya le badia qui kaki paka koko biso moto yebi kaki paka koko so ngelo banini veut dire que aloba que musique na bango ko makate ayoka kate pe mona kabote mais alors que tout mona qui regarde mais maki tout le monde qui parmi battu boso batela qui fait quand tout monde va capter les bimaki et là qui c'est makambo yo alobaka et ça les contraire vous comprenez au go les canons peut bolobi que non ndap nanga na somba comme 700 000 $, 2 millions combien de millions nous donc lobby non mais tant que journaliste n'a pas le droit de vérifier et ça m'a pété. Ça a droit pour qui n'a vérifié l'eau parce que sur la petite euro il s'est 2 millions na petit na moi je vois sur son bail on a valeur moi aussi na mbonga c'est tout le bani mais moi je sais bien que dans ba ministère congolais mingi eza biloko mosusu balobaka ata mosusu mpona babesi bato bayebake non baza na babiloko po tomona ote fréquente mpe mwa misien misusu pourquoi soki obino bajournaliste ntango omonaka boyo mo oyebi ntango mosusu 7000 wana lobeko eza nango ntango mosusu lokuta mais pourquoi ka yo oluki olandela yango oyeba mpe ntango odécouvrir que non eza ndako na ye te kare wana oyo emateli mabanga eza kare na ye omonteke bino nde sikoyo nde bozopesa bapeti oyo bazomanke Fally bozopesa bango nzela bamakaka Fally non jamais que non biso tofandi boye tolobake non bato bamanke bato non musique na biso toi na besoin musique wana te musique na biso ezali tie eloko beta bato bandimi totala penake biso toali bana mboka bosantia penake naye boatanga kombo ya Ferré kombo ya Fally kombo ya nani ya Bina Filé kombo ya Inos B kombo ya nani esala biso bien siko bayoka siko ke non oza bacamarade bacamerounais baivoirien presque bacamarade oza na bango alors que elles ezala siko ke topesa siko exemple mafinga oyo baya kofinga wana na lingala
parce que bango pas comment comprendre mais pas comprendre la sauté alors que sikoyo to fandi penda boye misa no sénégalais yé penda boye ayo ka sikoyo ke mutu aso ba penda ke non leader oza liboma mutu esa la te o mela ka ba diamba o to famo normal mais eza ndenge ya biso bakino pas bakino eza na normal non finga akutu to komisa makambo eza normal te to komisa normal au moins que toza contre makambo wana veut dire que oyo nyonso makambo oyo ezalaki ya mabe tozoluka na minute tout ça nini tobwaka toza besoin en tant que dernier tant que analyste ozosala ba analyse par rapport ya ba mission na biso congolaise. Et là, toutes nos questions concernant la ministère, il y a fallu pour pas bâtir na poto, ou les lots de zolo quand on a pour et puis par-ci par-là, concernant la et là, tout concernant départ il y a Kabuya, parce que dans mon il va finir Kabuya, va finir le bon moment, monsieur Babé là les balles là, on est dans foule, et puis dans la grâce en bis, la grâce en bis. Tout le monde concernant Kabuya, ceux qui ont été mis Kabuya grâce à lui trop concernant Kabuya. Est-ce que Kabuya a un azama? Azama Obalio a son mérité de Kozala, moi c'est permis, et puis a son mérité de non sur le PC conseil à Oyo Kato, yo en tant que journaliste, n'a pas dit que au salaire d'émission, tant aux amana comment Kabuya. Bamakamu Kabuya sala bawana na plateau, ezaki base. Tous les vraiment azan badringi na eto amesana déjà na babuzo ba mais comment on faire comprendre ce que na débat en Kabuya ils ont bien tout ça mabé alors là on a ko là Kabuya na sala na Kabuya ils sont presque mêlés partir kini na yebi ndambo famille ya Kabuya ninga tikala na poto asali bi pour nanga fuma ninga tikala na poto asali parce que na kini abandai ko ka shooter abando souffrir. Franchement, on est un moment où tu as tout marché dans mon terre, Kabuya na kina vado souffrir. Presque tout me ko chanter na dicap nazana ame abongisana vraiment abongisana côté na yebo mais ça on que oh ya ko le biso na télé wana et ça le contraire ya makambo ya salaka. Dès on va y penser ba musicien 250 c'était mais on va tirer la photo. Ba dimi ki va jouer ba 250. Engelo ba. Mais ministère ça rend ta vérité oyebi. Oui, que le ministère sur la zone où on a monté à Olabola, mais sur le mot, Bola monté on a mis sur et banamaté comme un cas bien monté. Le lieu en tant que journaliste analyse tout ça. Pourquoi pas pourquoi? Alors que tout le monde a attaché de presse il a fallu pour pardon. Pour que nous ballions quand on finit. Est-ce que le monde a attaché de presse il n'y a fait rien qui a répondre. Bah ça l'a raté. Tu comprends? Moi on va là-bas tu as autre chose ça regarde tout le monde. Azali na Paris oyinde ba sosolier au français wana zolo ba français wana ya bana mike français wana tout ça wana mo mike s'il te plaît non na c'est ça on continue la tâche na maloba français offert à lobby attend que nous vraiment à ça l'analyse très bien tous une na français bana na biso bazoloba monter que français faire les alwa tazo ko la français par rapport à Nzembo Yembi. Et là, on a déjà fait déjà Kataki en Waloba qui dit que même si Yemoko est sur le Nabana, c'est papa aux anciens. Mais à l'obini, Nako Aye pour Yemba, n'a pas accent à Yewazan qui s'accorde. Alors, à côté qu'on n'y a que non, ça, oh, il y a ça comme côté, à Baxa, ça, mon boy de Sanzi. On est à des bambous, ils ont terre à terre. Et nous, le message pour lancer, au bateau à comprendre. Message so tozoni mo muki yo ka français di jara fata la era ça pas on est au français on est les arbres français nous sommes bon sur l'oyo ka mato ya apparemment rapide et ndio na kisani ni siko ingela nsake wale za lenge di jara fata andaki ku mais ce que tozongi pe lisusu ba musicien ba sénégalais eza lenge na bango ndenge balobela ka français siko oya biso pourquoi eza ba bon. Il y a des gens qui oh, ce qu'on a ici, tu es pas qui n'a fait les voyages en anglais. Ah, on s'est mis en anglais. Tu es mis en français. On s'est mis en français. Tu es bidé. On a dit soyez, on a dit soyez, mais on n'a pas corrigé. Parce que pour moi, on a dit on a dit donc on va corriger. Mais si on a tali bien fait, le pécan est ça dans les cas fallu, mais on se fallu pas ça. Pourquoi bon ça va bien de bolobi que non, bien de bolobi que tout ça va congolaise, langue nationale monsieur Zali. Là, nous faisons les choses à bon, pourquoi pas appuyer Mbanga na l'autre
parce que français on va aimer la façon oui c'est bon mais français on va